Merci Nabino, merci Nakaboui, à l'homme puissant, merci na Moïse Ngombi, Misapi électrique, merci na maman Océa du Congo, Maïboya Mindo. Merci Nabino, Balandi Nyonso ya Océa du Congo, où est biso du début jusqu'à la fin, ce que Zamba Bosso, ya coupé sa biso, Bitoi, ya kolanda émission, kolanda chaîne Nabiso, chaîne Oyoza pour la sensibilisation, pour la kolamusa ba Kongomani, pour la kotelemisa ba yi Kongomani banso pour la kobunda bitumba Oyoboy. Tozali kobunda pona mboka na biso pona koluka toujours libération ya mboka na biso yango wana tosengi na bino bo s'abonner massivement bo partager émission bo liker ezape pona bino une façon ya ko soutenir chaîne ya libération Océan du Congo na yango to kosolola makambo oyo beza kosala chronique na actualité boyebi makambo ya mboka na biso toki jamais koleka sans pour autant tolobela est ya mboka na biso. Et puis tu as par rapport il y a processus de enrôlement dans les Kanakati ya mboka na biso et sécurité de part et d'autre et puis tu as chité par rapport à makambo ya équipe nationale ya biso boyebi ba joueur ebele ba boyi koya na bango ko beta pambate ba lobi c'est ridicule ya komona mboka lokola Congo toza na stade oyo boyi bandimi yango na CAF mais bandimi va délocaliser, va politiser même équipe nationale. Coup de chapeau na Chassel Mbemba, coup de chapeau na William Wissa, coup de chapeau na Bino, ba Boko Tangonda, ba joueur na biso, ba pro na biso nyos. Parce que botal ici maturité na Bino, parce que Bino bosan esprit ya bana poto. Ils attendent que no bosan esprit ya bana ba potula. Ba potula cela veut dire que non, ba to régime au tout ça na ba chekula, ba to ya frappe. Parce que du jamais vu et c'est le Sengo. Et c'est l'espoir qui est congolais, Awaboé, et c'est là qu'il y a le football. Mais tu sais qu'il y a une politique, il y a un tribalisme. Il y a une politique qui est ma belle au Kabola congolais, à quel au Kabola biso, ti même dans ma camboïta le sport, tu vas la moko. Parce que tozoé à l'époque, Marseille, na Lyon banda ko Canada à l'époque. Mais tout le monde à Marseille a kena ko beta. Foot nae match na Ligue des Champions à l'époque na stade ya Lyon parce que c'est là qui honneur pour la République ya France. Mais pas na biso bozo mona Tshisekedi lokola maman Oyebo Kazadi aza présidente ya Vita Club conseiller nae habité surtout robeta kuna na stade Moïse Katumbi et Moïse Katumbi aza mutu ya assemblée ya opposition ba politiser match. Ba politiser même ba club na biso ba joueur ngope kuna ba kei vite juste combien de mingete mazemba poli et lupo pasu 3 bon nani imana mundo sai kama 0-0 natali condition ya stade oyo vite club abeta kina Lubumbashi bisika ba kofuta so $30,000 natali stade oyo ya Mazembe 15,000 so $30,000 bokenda kofuta kuna même Maurice Katumba bi stade eza ya ofele ba Congolais ba ngira kota na match on so ba futa kimbongo. Et il y a que Sumbape République. Bandeko basaka na stade yana ya tout puissant Mazembe. Baza ba congolais. Mais bota la Félix et likolo ya tribalisme na le tribalisme en chef. Balobité. Lokola oya lupopo qui a lubula. Aza soki représentant ya Chilombo kuna makambo union sacré azu match a préféré ba kena kobeta na Zambie. Ça c'est de l'idiotie. Kuna pe boke kobeta ke boko gagner bo poli lisusu. Yango wana nazo senga na ba pro na biso atande ba ba match na biso ya Cameroun match na biso entre Mauritanie et kobeta suna Cameroun boya te parce que boya ko zona bino libabeli souma ya régime obo ya pas parce que rien ne marche au pays. Alors lokola match ça le 4 mars total a sikoyo boy raison na bango soki ba ko zwana yango wana bande ko na ngai eza mawa bomo na ndenge Félix azo gérer mboka. Botola niveau na esengo football ezaka atwana komona même era Kabila atamba tasho ezaki na mboka mais so équipe nationale ezobeta bokomona biso tout na bato ya PPRD na bato ya boye ba congolais basangani to sepeli et puis après match bato na bato bazongi mais siko tango mino bozo pesaka bato bakanda boye bozo lukanini na kati ya mitu ya bato donc tolongo na classement ya FIFA tozaki classé sur 4e. Bozongi biso dernier pays na classement ya FIFA botola niveau tant ba pays misu lokola Burundi ba pays lokola Tchad ba pays lokola ba mike ba matisi sport na bango mais pas na biso Tshisekedi ay ko ma sport na Congo
conséquence na yango nde bomona ki tokenaki na chan tobimi ata na mongete moko te ya bana mike mais mbongo na yoki na ba câble on nga na zui mbongo ebimaki plus de 2,500,000 kaka po na chan wana po ba jora na bakene mais ba lie mbongo baboyi kofuta bana batu mbongo conséquence na yango tozongi lokola batu oyo boende mama osia yembaka eza kilo ya mapate ou bien bokozonga maboko wolo nzele komeli bino molai alors bandeko na ngai botala niveau mboka eza kotambola il semble que un ministre professeur à régime oyo toza nango ministre ya finance ministre ya Chantini Ngobila Jean Ngoy asombi plus de 92 parcelles na Kinshasa pendant 2 ans seulement sali comme ministre de la finance Mutuana Jean Ngoy asombi 92 parcelles na Lingwala na ba quartier pe ya Papa Mbate si on biso tozomi tuna source ya information oyo boy eza basé pembe oyo FDC mutu na bango yanyo sakende mutu aye kobibisa makambo oyo tozomi tuna batu oyo botango bazalaki abo bavi na bango passé ba 2012 bazalaki neloko moko te mais mama pango bino bozo somba oyo boy siko peuple congolais bino batu boba prino nini botala batu oyo bonde bazo gérer bino musala batu oyo depuis baye musala bango saka ko ki sa peuple congolais passe ba ko zo ki sa ba ko boma biso à moitié un ministre qui n'était nulle part il est venu comme ça na minute muke a commis na près de 92 parcelles na Kisasa et puis la commune nini Kitambo Lingwala Bandalungwa Ngaliema na ba commune obino boyebi ke parcelle pour so ma parcelle il faut ça à peu près ba $500,000 pour zo le pont na limité alors biso tozo senga pe état de droit pe il fait ça la musana yango boka na ko vérifier sur les makambo de ko baser pe mbalobi ke Jean Ngoy asombi mapa tout monde na clair parce que Félix est mon assisi ba mapangu asombi ba mapangu ba concession en Afrique du Sud ba image ezali ba lakisa ki biso na Belgique donc bino musala bino boyaki vraiment bino bato ayi DPS oyo boy bino bato ayi sacré ezali kaka pona ko ya kosomba mapangu pona bino alors que intérêt à peuple congolais awana wapi yango na sengi na ba congolais to fungola miso to telema sensibilisation lobby nazaki na sensibilisation na Kabola na quartier moko ya Masina ba jeune ba mama ba yaki plus de 200 mama sa côté ba jeune bazalaki wala to solo lina bango donc likambu obo eza sute que nous bando sa ba sensibilisation ne zaki liboso to so que lesko sensibilisation de porte à porte 2023 ou rien parce que peuple congolais kondi matin que non bato misu banda côté ka ba mai ba misu bazaka ba wewa mais lelo oyo boy lokola Félix hier moko azo yiba bango pe bazo landa lokolo wana ale biso pe tout tozo landa singama tembele ndenge wana bali wana yemba tokolanda singama tembele peuple congolais soki bozo linga koyoka biso te soki bino bozo kanisa ke bato misusu nde bakoya po boyoka bango boye bango bato na ntango bazo ya awa bazo ya kapona ko s'enrichir bazo ya kapona ko yiba mbongo bazo ya kaka po bakomisa biso baumbu ndenge tilo bakomisa biso baumbu na mboka na biso moko yango wana bande ko nga tozo kende par rapport à makambo ya situation sécurité ya mboka na biso ya EAC boyebi toyebi biso nyonso ba congolais ba congolaise mini sommet ya Union africaine uti kolekana awa natikana nga komona ba président mais oyo penza ya Chilombo oyo boye musana kaka bakolela nazo mona clarté bomoni tolandi mini sommet ya Union africaine nulle part batikali ko sala mission ya ko condamner Rwanda que yo muto za ko agresser RDC nulle part Tshisekedi comme d'habitude il est là pour plénicher kolela ngai boy nini boy et koso kuna bakoko ko pakola biso mafuta ya munoko ote Burundi a se retirer au profit ya RDC pona koza place na kati ya ONU et ça juste bazo sakana biso est-ce que voilà biso nanu nani akoyoka ngo vraiment na ONU ata boke kokoma membre na conseil ya ONU nani akoyoka biso parce que ils savent nous avons des dirigeants incompétents nous avons des dirigeants mafieux nous avons des dirigeants qui sont là pour balkaniser notre pays ndenge lelo oboy basango ya EAC basango lisusu ya EAC basango ya église catholique excusez-moi baouti ko dénoncer awa bo avec véhémence koloba ke non M23 ata ba se retirer boye ba ke non
EAC koti kala toujours. EAC c'est la voie de la balkanisation. Oh Félix ayebi bakambozo sala. Yango wana basango na mission na bango bazanango. Baza kotalisa na biso peuple congolais, baza kotalisa na biso ba chrétien catholique ya mokili mobimba ya Congo. Totelema. Pamba te ba M23 wana. Soki ba se retirer nde ba lobi ba ko se retirer d'ici mois ya mars. Na kati wana tokuta ba AFDEL, ba soda AFDEL, RDPF, UPF, baza wana ba Rwanda bazo continuer ko boma biso. Alors bon monde na kati ya makambo wana tout ango zoleka na EAC. Comme si ma Tanzania vraiment baza na kati ya makambo wana, ti baza na ba réserve. Po ba yebi que Kagame c'est azamutu oyo boy atia batuti partout. Makambo biso tozo subir en RDC ezaka biso te. Do ba Rwanda ba ressusciter ko infiltrer ba mboke belé. Siko lokola ba Tanzanien, ba Burundais boyebi yango à l'époque Pierre Nkurunziza akufa na Paul Kagame bana ko okate. Pesi mbwambwa boy. D'ailleurs kutu ba bengana tous les ba Rwandais. O ba bana ko za na Burundi banda ko déstabiliser politique interne ya ba Burundais. Président ya Tanzanie à l'époque a comprendre que non ba Burundais oboy ba Rwandais obo Kagame tinda bango komba éleveur ba tuchi mission bango zaka pona ko sala élevage te mais mission bango zaka pona ko déstabiliser ko espionner politique ya ba Tanzanie. Président wana a marché mona été a bengana ba Rwandais wana bazonga na mboka bango plus de 8000 à 80000 tuchi Rwandais banda ko semer trouble na kati ya Tanzanie. Est-ce que boyoka que communauté internationale et le bac que non ba Tanzanie baza ba xénophobe ba kosola te po ba yebi ke batu wana baza sérieux po ba yebi ke batu wana bazo défendre mboka na bango. Alors Kagame a trouvé le côté le plus pété Tshisekedi nde bozo mona zo sakana zo malmener régime actuel. Tango président ya Burundi ayaki pe awabo ayaki pona ba intérêt na ye Pierre président d'Achimi ya Burundi azo kolobela Félix na ba mo misusu diplomatique mais Félix azo comprendre président wana te. Donc etibo mona ki ba Burundi ba kota ki na EAC ezalaki pona koya ko privilégier ba intérêt na bango. Parce que à l'époque boyebi yango ba Rwanda wana ko bundisa Burundi. Alors le la président na mona ki occasion pour na pays faut biso beto kota na kati na Félix soki to sala front na ye to bundisa Kagame to coincer batu wana to komana to contrôler banto to encercler Paul Kagame. Mission ya Burundi zalaki yango wana. Yango soki boko se rappeler lisusu à l'époque président burundais o asa siko ayaka na Kinshasa awa boy lokola marque ya maturité bande kwa IDPS bande ko na biso bazana yango bazo ba photo bakanga Kabila bakanga Tshisekedi na président wana allez batindela président ya Burundi. Yango bongonaka président Burundi apesa ki licence ya ba mi bale bazo welela ndimo malala. Do bande ko na ngai lelo o boy soki za que ba M23 ba se retirer banani ba kotika n'est-ce pas ba Rwandais baza wapi na kati ya EAC mission na bango zalini ya ko déstabiliser RDC. Alors biso sikoyo boy na Kisasa toza nini distraction au moment où les pasteurs de l'église catholique bazo loba déjà que non balkanisation déjà a pris de 70%. Cardinal Ambongo zo bazo banga ngote Cardinal Ambongo aloba yango balkanisation ça na mboka biso bande ko na biso boya IDPS bakasa o batelema ko finga Cardinal Ambongo ko traiter na makambo nyonso abota na Rwanda asala ba makambo mais ti lelo o botika ko pona pete bana ngo balobaka Cardinal Ambongo kenda ko bomba na Rwanda. Donc lelo o botango bozo mona Cardinal Ambongo pontife Saint-Père François a commissionné numéro 1 ya ba cardinal nyonso ya Afrique. Satra ozaka chaque ni na bango zaka soki c'est map soki c'est ya misoni na bango ezaka na Madagascar. Bole kana télévision bo finga bino ba taliba ba ndeko na biso IDPS. Est-ce que mutu lokola cardinal Ambongo ba commissaire représentant numéro 1 ya ba pape ya ba cardinal nyonso na Afrique? Est-ce que ça mutu c'est qui? Mais quand les pasteurs de l'église catholique nous disent de la vérité, peuple congolais bozawana nini nana leki nani bota la kutu boy kofia sangisi basi mi bale na messe makambo biso to yebi yango wana. Au moment où bazolo bake ba M23 ba se retirer na mois de mars. Mais combien de mots d'ordre au ba pesa ba M23 pourquoi ba respecter ka yango te? Qu'est-ce qui nous rassure que non ba M23 wana ba ko respecter que non il faut ba longwa d'ici fin du mois de mars. Et puis au moment où nous voulons quitter le EAC,
Tshisekedi azotindaka batu na ye kokangaka batu kopekisaka ba manifestation ba Adolphe Muzito pour basala ba meeting na bango te botala déjà oboye et ça déjà provocation peuple congolais. Emmanuel Macron zoya ana fait dis-moi ti sikoyo bolelo to ça les 20 sikoyo bo condamné biso pour quelle raison lobi na mona ki bande konangai ba ke na ambassade ya Russie bazotambola carnaval pour na koloba ono inane makambo ya bitumba ya Ukraine na Russie ndenge bazui Ukraine na mituni ngai mende kuna ngai vraiment bino bozonga na kosala carnaval na makambo ya Russie mais depuis biso to bandi bitumba abo pourquoi ba Russie wana bazosunga biso te donc il y a plusieurs fait pas bateau mais vous partez là-bas pour ça carnaval au moment où beaucoup y a tout sangisi force pour na ko déstabiliser ba Rwandais ko déloger Félix ko bengana dans le soulèvement populaire les moyens que vous avez disposé lobby on a bolé ba mituka pour ça la kaka nini propagande ya Russie na Gombe pourquoi pas moi ba moyen wana beaucoup ya nango to sangisi na obiso to za nango mamuke awabo on peut faire quelque chose par rapport à arriver Emmanuel Macron nazo comprendre te ba congolais surtout so réfléchir ndenge nini yango wana bande ko na ngai boye ba yango ba sango ba lobby déjà botelema to bunda pona ekolo na biso balkanisation déjà etkali déjà ba officialiser loko wana Emmanuel Macron zo les 4 bino boza na bonne volonté to kolemba koloba te to zo koloba parce que nous n'avons pas déjà pour soutenir bitumba biso to so bunda on est en train de sensibiliser les jeunes baza déterminé baza sima maman aussi a du compte bobenga kay présidente baza sima ndeko Bruno Mimbenga ndenga boyebi le courageux de la République siko to kosala nini bana bazali siko bozo flatter biso que maman présidente yo penza Jean d'Arc mais Jean d'Arc azana besoin makoki poto telemisa peuple congolais to bunda mais bozo sala yango te ya mwana boyebi Tshisekedi akotikaka jamais kozwa possession ou bien kozwa côté na biso peuple congolais Félix azana pona koluka ko keba insécurité pour engagement na pouvoir pour que non amima biso na tricherie ou bien na trissement dans les jours à venir ya mwana naza ko sensibiliser et je crois que soki bino bande konangai bu sangisi ba moyen nous allons faire quelque chose d'ici là avant que Emmanuel Macron anyata makolo nae a ko sentir vraiment lumbe alors ceux qui non beaucoup ça là yango et vous allez comment comme malunga mais ceux qui peuvent beaucoup ça là yango te les gens vont nous voir comme ça que non la jeunesse congolaise ils a toujours pour comprendre ça c'est à combattre ngana bino to suki awa ko longwana nga amba monde boyebi nazo kita toujours na musala biso to ndima musala ya ofele musala balabala ya moi ko ganga ko sensibiliser ba jeune pour ba bongama parce que tout ça na bitumba makasi pour na mboka na biso alors ces ambano liboso ko landa Bruno Mimbenga ko lembate bo partager émission ba j'aime na bino moi $10 moi $5 moi 5000 10000 2000 yo kotinda pour que no ba to ça la action et ko ça la paix le bienvenu yango wana numéro na biso ezali na plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 wana nde beaucoup ko benga biso ba stratégie na bino ba idée na bino ba information pour que non biso to eba pe ko sensibiliser ko pesa pe bande ko misusu mayebisi po ba oyo boy eza ko se préparer na kati ya mboka na biso ngana bino to kutai na mikolo ezali ko ya matondo merci.